3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Tokutani biso na bino bandeko balandi ya lolaka Top Congo FM na linaka na bino Top 7 pona kozongela na bozindo basango nyonso oyo etambisaki biso poso mobimba bandeko balandi totondi bino botondi na ndenge bondimi kolanda biso bipai na bipai po ya manaka ya Top 7 ya mokolo ya yenga ya lelo na boye lokola bomo mesano tokolobela mingi penza makambo matali politiki etambisaki biso poso mobimba ndakisa bokutani eye tozali kozela ya bakambi ya lamuka ba signaki mingi penza boyokani ya Genève tokolobela pe makambo matali mingi penza ensemble pour ya changement oyo bandimi lelo et que président ya École Congo démocratique ezali Félix Antoine Tshisekedi tokolobela pe ndenge nini ensemble balobi ke bango ndefu bazala ba kambi opposition na kati ya parlement parce que bazana ba député national pe provinciaux ebele tokolobela pe ndenge nini monseigneur Mosengo na ndenge bolandaki ye andimi et puis alobi polele que Martin Fayulu ndeye alongaki maponomi tokolobela pe makambo yo mokambi ekolo alobi na Namibie na Windhoek Félix Tshisekedi que boyokani zomaki ya solo kati na ye pe Joseph Kabila ezalaki pona alternance to pe to bika sima ya kozoma Félix ya Joseph Kabila na malamu tokolobela pe boziki ya bamoto wapi pa ebokono ebola ezali na Beni pe Butembo na boye lokola momesano nazali ngai moko te nazali awa na moi politiki moko ye boyebi maman Eve Bazaiba na boye na pesi mbote honorable Eve Bazaiba mbote mingi mama Mopanzi Sango na kondole tozali secrétaire général ya MLC Mouvement de Libération du Congo ya sénateur Jean-Pierre Bemba puis ozali molobeli ya Lamuka boye boni lingomba Lamuka ezali lokola boyebi tokendeki na maponami lingomba Lamuka ebotamaki na sanza ya zomi na moko na mobu moleki maponami pe maleki malamu tozali kokoba na oyo babengi processus post-électoral to sima maponami maenyoso mabimaki ozali komona ndeko Martin Fayulu ndenge azokende kopesa kotombela merci na bandeko baenyoso bapesaki biso confiance batiaki maboko na numéro 4 pe na bolongi na ye pe koyebisa bango ke ako abandonner bango te vote na bango ako abandonner yango te akosalela banzela nyonso oyo epesami ndingisa na mibeko miamboka na biso mibieko na niveau ya Afrique pe na molongo po makoki mamoto na moto makokisama c'est-à-dire po sa oyo bakongole balingaki e kokisama kasa wana ya kosenga vérité ba urne boko ko kangote parce que yo pozali motamibeko est-ce que lelo Martin Fayulu akoki ko renverser situation tozana ngolelo likamwana eza ya Martin Fayulu te nakanisi na uti koloba yango awa eza ya Martin Fayulu te eza nde etuluku ya ba congolais soki bolobi ba congolais bakanga monoko est-ce que ba congolais ba ozali suna posa ya kokena na maponami na mwa ngonga muke tozana ngonga muke na koki okundola boyebi la 1960 tokena na maponami ndeko Lumumba azwaka pe kaka boye Congo mobimba majorité kasi mwa ba négociation esalemi yote yoko ikozwa présidence te tala bokonzezwa makande mingi kokama na niveau ya primature etc. simana yango lokola azanga ki babengi légitimité président na biso ya Yambo président Kasavubu ekomela ki mwa mindondo na ndenge ya bokambi bongo esalaki ka mikolo mike ipai bomoni suka ya président ya premier ministre Lumumba président Kasavubu pe bamolongola ki na ebonga po légitimité wana pe ezalaki te toyeko koma na président Mobutu akamati bokonzi na ndenge oyemo ko aponaki na mandoki ekei pe bongoti mibu na mibu bato bazalaki basepeli bao basepelaki te légitimité ezalaki te kota ipena na mitema ya ba population nyonso te toyeko koma pe musée azuyo ya bokonzi na mandoki musée pe baeko longola ye lisusu na ba condition ya mabe suka oyo pe ayeko kamba
afandi na légitimité pété tokobi lelo liso tokomaka na esika yango même soko tali na mobeko likonzi ekomami polele makambo mingi oyebima na mboka na biso ezali kaka bozangi ya légitimité to mpifo penza to bénédiction to dipamboli kouta na bato bozangi ya bakambi bazangi yango pe mbala moko na ba institution oyo ezokamba mboka elobami bongo na lopoto yango na posa ezalaki ke tokende penza na démocratie ya solo ke soki boyike ya bato baponi likambo songolo esale mabongo mais kasi oyo boyike ya bato baponi mais boyike nde bazongisi mais comme lokwa ba jeu de dame otobetaka qui perd gagne oyo a perdre nde azana pona biso eliki ezali po la vérité est têtue oyoki pe na kati ya mokanda nzambe komi solo ekosikola bino atako mokili balobi toute vérité n'est pas bonne à dire mais la vérité nous affranchira. Maman Eve Bazaiba to le bela mingi penza bokutani oyo ya ba 5 leaders la muka na tangi na ndeko Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Matungulu, Muzito et puis Martin Fayulu. Boye yokosele mokolo nini pe nini tokozela na bokutani wana. Bon, mukanda oyo bango batiaki manzaka na Genève na sanza azom na moko ezalaki kolanda na volonté ya population balobi bino bayi opposition tolingi bozala na bomoko bozwa candidature bo présenter biso ka moto moko na kati ya mukanda wana batiaki que soki toke na maponami ekozala boni sima maponami tolongi te ekozala boni soki pe maponami ezali te tozala boni ezali évaluation bakosala évaluation ya mosala mo mosalemi et puis bakozwa mikano ndenge tokende liboso. Ezate que beaucoup panzana na sima bokutani wana parce que yo moko moni que ensemble Moïse Katumbi déjà bandimi kozoma ya Félix Tshisekedi mais bino botika kana logique na Martin Fayulu que vérité ba irne na sima beaucoup tane ba 5 leaders wana la muke ko panzana te na ndenge na biso MLC tozo salela oyo balobi na lopoto ki ton oui soit oui ki ton non soit non iyo na yo ezala iyo ko boya no ezala ko boya biso tozali constant omoni soko landi penza MLC kino lelo na makambo etali maponami tozaka na position na biso moko mais tokoki ko changer soki élément nouveau eye likamola sika liye likambo ya ensemble na kolinga kokota mingi kuna toyebi outaki ko limbola apolele na bandeko balandi pe batali ete bananyo bachaki manzaka po lingomba la muka esalema nano pe na yoki moko na bango alobite nazo kaka na kati na bango batu bazoloba baoye ensemble mais plénipotentiel oyo akambaki atelemela ki signature to manzaka ya ensemble na la muka nano pe na yoki ete tozela bango mitano bakokutana bakosolola soki basololi tozali wana tokopanza sangoti lelo yo est-ce que MLC ekokoba kozala na kati ya la muka pe ko soutenir kaka Martin Fayulu na itumba oyo ya bosolo ya maponomi na uti ko beta sete ake likambo ezali ya Martin Fayulu te tant tolobi candidat commun ezali candidat unique te ezali nde candidat commun c'est-à-dire ezali moto yo atiamaki na biso nyonso MLC tokokoba na likambo wana soki bandeko wana mitano bafandi ba changer position ya koloba te sikoyo to sala boye biso tokolanda nzoka nde MLC toko changer makambo na biso pamba te toko changer ka soki likambo na sika liye mais comme parti politique MLC azokoba mosala na ye na kati ya la muka na kati ya la muka Zokoba musala bobo sanate que MLC en dehors à la muka tozana ba allié belé tozali na front commun pour le respect de la constitution tozali pe na bandeko mususu bazali na sima na biso nyonso tozali na kati ya la muka kolana na posa ya population ke bopo na moto moko pona bokonzi ya ngende ya mokonzi ya ekolo nde ya mwana to pona imoto moko lelo yo ensemble balobi bangonde bakotombola kombo bien bakomema mokumba ya opposition na kati ya parlement nzoka neto ebine neto otiko kundela baimboka que bino MLC bozala kawana et puis baebi ke bino bozala ka bato batelema ngwe bozo banga teke bonga wana ensemble ezo pe mona Jean-Pierre Bemba bino ba MLC bobungisa siège wana ou bien bokambi mi opposition na kati ya parlement toko bangelo nini tozana eloko banga parce que bango bazana na 66 députés nationaux pe 97 provinciaux est-ce que tali pe na liste ya ba députés nationaux to provinciaux moni moto moko azaki élu na kombo ya ensemble
moto moko aza na eli na kombo ensemble te mais soko obwaki miso okomona bato baza eli na kombo ya MLC okomona pe bato baza eli na kombo ya baparti ndenge na ndenge bango bakobongola ensemble komi regroupement politique likambo te bakoki kobongola eza droit na bango te eza démocratie eza droit na bango eza démocratie problème eza te mais biso MLC tolobi ke tozali parti politique oyo tokambemi na Congo mobimba tozali bomonaki bino moko partout tozosala batourné ndenge bendela MLC ezo pepa ezala na este ezala na ouest ezala na centre ya mboka tozali partout d'ailleurs ezali esengo kolobake liboso na chopo isikanga na uti nazalaka nga moko nazobima député siko nazali sunga moko te ba député musumi bale babakisami tokomi misato yango na toyi atako makamango ya mbano yango ya mapona mesalaki mwa mobulu to sosoli penza malamu te to yebite na nazwi nini et ba pesa biso détail ya ba résultat te pesa mwa mobulu yango wana nakanisi ke soki makambo elekama na ndenge ya bosembo toninga lisuto zwa mbano mingi koleka MLC eza na somo moko te MLC aza à l'aise tozosala musana biso kokoba ndenge esengeli soki bandeko balobi baza na makasi koleka biso ba makasi yango eza ya ndeni eza pona okambe kolo te baya tomona makasi na bango pe baleka liboso basala musala ndeko Eva Zaiba na kanisa polandaki maloba ya Laurent Musengo cardinal oya kala alobi ke pona bango par rapport à Batémo Batindaki, Isa Martin Fayulu Moutalonga. Est-ce qu'il fallait couper ça, couper les sous sur le moto, bien qu'on tient ma foot à la moto, alors que potane comme déjà cosy pas malikolo et mité ma baimboka. Na ebisi ok solo ekotika la ka solo. Lokuta yotika la ka lokuta. Bon, mokili balingaki nini? Moto kwa cardinal batuni motuna lokola nga na yele lwa wana top Congo ozotuna nga mituna nakamata makamusu na bomba. Ya lobby pona ye ba alignaki ba observateur bisika nyonso bazalaki à peu près 40 millions à 22 000 centres kuna bango nyonso bakendeki ba 40 000 plutôt 40 millions te na 22 000 centres bango nyonso baye ba pesi bango ba résultat ba ebisi bango moto alongi yoyo yango nanga na lobaka likambo yo ya maponami ototiko leka ya le 30 décembre 2018 soki ezalaka biso moko baila muka ndeto lobi elingaki ezala mabe mais mingongo pe ezouta na bipai boyebi makambo maponami elingaka ezalaka important bosolo ezala pe polele ezala babengi yango polele transparence bosolo vérité na monoko ya lopoto fallait que bango kaka lelo alors que toyebi ke eloko moko bongola te atako to soki alobi yango et alobi yango kaka lelo te te alobaki yango na baloba yango mbala na mbala na cadre Senko ye pe kaka mokolo wana nde batunaki ye motuna wana libako yango epesameli pe alobi ekobongola makambo mingi po ekote ya makambo mingi oyebi vérité ya ba urne ezalaka important ata moto longi te oyeba ke nazwaki mbano boni na moklongo mobimba soki balingi bapesa mbano ya maponami balobaka na bureau songolo moto songolo azwaki boy na centre songolo azwaki boy na province songolo pakala oyo azwaki boy eko permettre yo nini oyeba na province oyo na longi na mbano ebele elingi koloba bato bayokaki maloba nanga programme nanga endimamaki bongo esika mosusu bandimi baponinga te peut-être makambo mayenga na lobaki lulami na posa na bango te mbala asima na milengela mais soki likambo wana eyebami te ata oyo badeklare gagnant lelo est-ce que azana badeklare topé azui maponomi na lobi badeklare ye gagnant seni nde a déclaré gagnant population pona été na lobi seni a déclaré ye gagnant yozo kangana onde to sola lisolo ya résultat awa ya maponami vérité mais mama eza présenté tozonga na ino bino comme manga kutu na ba polémique wana to kota to lobela na ino vérité ya likambo bino le lobo za ko réclamer bolongi maponomi kaka na machine à voter bobandaki koboya alors que bokisala ki campagne électorale boboya ki machine wana lelo machine eponi bondimi yango oyoki na lopoto balobaka l'impossible nul n'est tenu tango tozai koboya likama machine à voter ezalaki pona osala lolendo te na ebisa onano ya liboso machine wana ezoteka ma $400 na Séoul ti lelo na Corée awa ndeko nanga lakisi yango na to na budget ke moko eza na $1,500 oyebi ke na commande ya plus de 100,000 machines ndeko nanga na bayi mususu bazwi plus de $100 millions américains obatia yango na libenga lokola kanyaka
boyeske boyebi yango vérité likamango tobeti tangwa tolobi bato bamoni biso kwa babolole mais un jour vérité wana ekoyeba ya mibale pona ko sale la machine nga moko na vivre na terrain mama sur 470 enrôlés na bureau Songolo bato ba voté 220 ba wana nyoso mona plus de 100 personnes 200 personnes bakoki ko voter te po moto moko azozwa minute sambo minute zomi ko umela na kati azoyeba te mususu azo fina nani machine na wana tozongi mwasima nazongelisisima mpona koepode lelo bozwa koréclamer alors que boboyaki machine wana zoka machine wana eponi parce que bayimboka ebele bazalaki na mwa résistance parce que bayebaki elamuka eboyaki machine tolobela makambo bazalaki na résistance mpo lamuka eboyaki machine te machine ezalaki machine oyo eperturbe élection mingi et puis likambo esalemi ya grave résultat oyo seni aye atripote mpona nini mpo asali transfert de résultats na machine alors que mobeko epekisi ye moko président nanga alobaki machine ekosalela kaka imprimante mais toko compter ba comptage à la main na loboko est-ce que basalelaki comptage à la main biso toye na ba PV non kuto silisi compilation to bandi ata ko banda ya députation provinciale te babandi ko proclamer yango o ya présidence et sili même pas moto moko pe a signé PV a ko silisa compilation te ba publier o ya députation nationale ndenge moko wana nde soki tolobi mabe wana ezalaka soki ko dénoncer ezalinde po to bongo la bizaleli élection tozo sala ngo biso moko te molongo mobimba bazo sala élection bozo kana bamboka ndenge na ndenge pona nini kaka ya Congo esalemaka na lokuta pona nini kaka ya Congo esalemaka na moyibi pona nini kaka ya Congo esalemaka na fraude mokolo nini pe tokotikaka malobo ya pamba toloba makambo etali développement molongo mobimba bakomi na objectif de développement durable biso toza wapi tokomi na 2019 4 ans yango baninga ba osala évaluation d'ici 2030 eloko ni toko présenter pour la population ya biso mama Yves Bazai bana kanisa pe ozolanda ndeko Moïse Katumbi nyonso pona o Italie bozomiene ya passeport asa ki capture asa ba formalité azozwa alors que justice ya tango eleki balbaki kaza sujet italien boko ko féliciter mokambi ya sikate pona likambo yo toyoki nde soni pe mawa po babenga kango principe ya continuité de l'État même l'État moko wana oyo soki balingi bakanga Moïse Katumbi balobi na ye aza congolais il faut batie nani mandat d'arrêt balukaye kasi soki Moïse Katumbi alingi azonga na mboka abite akozonga awa te aza italien kaka l'État wana moko lisusu procédure mécanisme nini oyo esalemi kasi wana esalemaki na ntango ya Kabila nazoloba na ntango ya Félix nyonso ezotambola passeport na ye ezozwa yango na ntango ya Félix ekomi République démocratique du Congo mosusu te ka yango nalobi bokoki kopesa ye kojete ba fleur te lokwa bakona na lopoto ndenge amoni ke makambo ezalaki bosolo te bazopesa Moïse Katumbi passeport en tant que Congolais bino pe bokoki nani ko féliciter biso te tolobaka ntango Kabila azalaki kosala ezalaki droit te asalaki instrumentalisation ya justice a utilisé qui justice na politique de Félix Esquire oye bongo bongo ya biso tolobaki bobandi na biso ba eto dénonçaki pour toyeba esalemi ndenge ni par quelle procédure Moïse Katumbi a longwe italien comme congolais ce qui to sosoli yango nde toyeba ndiko Eve Bazaiba na kansapola ndaki mokambi ekolo ndenga lobi isengeli ko bongo la lolingi akopona parce que na élection ba sénateur na ba gouverneur Kanya ka eleki ni ne sengeli ko sala pour que toi atteindre objectif wana pour que population na ba ponome za ko ya bango moko ba ponaka ba kambi ya bituka mbise polaka na moto mama mbise polaka na moto soki banda moto matiekuteku ya mbise eza polele eza motane kitoko makamaso makolanda oyebi likambo ya corruption nde ezoboma mboka oyo mboka ekufi kokufa oyo makambo ya corruption po tosukisa yango malamu to asa prendre kaka na bacorrompu te to banda na bacorrupteur oyo azomema kanyaka kopesa na ba député provinciaux ye wana nani oyebi makambo etali gouvernorat ngai d'ailleurs ndenge mibeko esalema ke ba votaka bango na ba grand électeur posa na ngai ezalaki ba voter bango directement na population pona nini connaissance ya milieu omoni ba gouverneur mususu azaka candidat ba député ba ye ba ponier akosuka ka koyeba capitale ya chef lié à province esika azali to Kinshasa esika gouvernement central ezali ayebi réalité ya province
province te ome ndenge totambolaka wana avantage ya baélection ezali mama tomonaka pasi otamboli makolo ozwi vélo ozwi moto ozwi bwato osali ba utiliser ba moyens so koti na bakwe na reko pona oluka ba voix kosola na population en même temps ezote ya koyeba tala esika mbebe ezali ponda ko lalite oyebi esika ezotanga donc on a pour changement ya ndenge ya kopona toloba yango kala yango na kutu d'ailleurs tozoboya ke oyo banungu ebimaki banda kala kino lelo que même président de la République azala élu na niveau ya congrès na ba député national na ba sénateur wana nde to bomi mboka ko boma tika yango ezala droit ya peuple conformément kolana na mibeko mokonzi babengango mobeko likonzi a constitution na ete nango ya mitano suffrage universel direct population ye moko azwa souveraineté na ye a voter soki basali yango pe pona gouverneur ekosala malamu nazo beta sete likambo ya corruption ya soki élection ya ba sénateur to na gouverneur to mona ka ba député provinciaux te to mona pe biso ba candidat gouverneur to biso ba candidat sénateur mosana biso ezandeni po komona enseignant moko notable élu à territoire moko songolo aye pour la première fois na chef lieu akomi yo za candidat eko kutane a papa ozana ndako te ndako yango ozana motuka te motuka yango mwa kazaka ya kolata yango to mama mwa kimbunzi yango eloko boy nyonso nezokota na cadre wanati moi quelque chose pour lier en attendant ba futa yo eloko songolo pakala yango siko ya après voilà soko oponinga ngana kopesa o 5000 na kopesa o 1000 ya koloba nini nzamba zo lukumu eza mapamboli libota na ngai kola zo sosola teke ezali nde ko somba voilà ye ndeko eva wana tokangi ozali contre mapono ndenge ezosalema tolobela na ye no bokutani ndenge mwana mboka Félix Tshisekedi alobaki na Windhoek na Namibie que boyokani ezalaki solo to pe ya yendil ndenge babaka na lopoto na kati na ye pe Joseph Kabila liboso ya proclamation na sima ya proclamation ba résultat nzokande pona bango ezalaki pona alternance to vivre yango na kimia ndenge toza kobika ya boye est-ce que sengelaki te que bakutana bango mibale pona bolamu ya baimboka bon nakoki koloba boye oyo masolo na bango basololaki nga nayebi te nakoki kokota na bozindo wana te po bango pe basi bamesani saka biso na mwa masolo ya nkuku mingi bango les deux groupes oyo uti koloba oui bamesani sa biso na masolo ya nkuku ngate mutu na lobi basolola tango tozala kosala makambo ya processus ya ba élection po délai ya Kabila ekokaki 2016 avant on a toqué na mapona mindenge constitué sengi toyokaki sango kaka bango ne babimisa ndenge baloba nyonso na kuku ekobima na poasa basololi na Italie bakendeki na Espagne bakendeki na Paris toyebaki te o pe basololi wana biso toyebi te mais tolingi toloba boye ko solola po makambo masalema na ndenge elongo bani tosi tosolola yango kala ya Kongo mobimba to sangisa yango na babengi mobeko likonzi mais asenga pe kosolana de kofayulo papa toyoka nanu mama organisation gestion ya mboka fonctionnement ya mboka eza na kati ya mobeko likonzi aselingaki kosolana ndeko fayulu aboya ki masolo na yete masolo soko ningo solo kosolango masolo ya polele pe kolana na ndenge mobeko esengi vérité ezali nini yo kozwa ngbende ya bokonzi ya mboka osali manda na mibu mitano okoki kobakisa mitano mosu ekomi zomi esili okomi na Sénat pona libera na libera tobimisi meme mobeko ya Sénat tango biso tobimisaki mobeko ya Sénat banani bazalaki kuna na kati mobeko ezali ke ancien chef d'état batika na ba sénateur à vie et puis loi mosusu ndenge nini ba sénateur wana à vie bakobika mabeni ni ezali wana donc yango wana ekomi raison que tokomi na qui perd gagne soki moto longi te okozwa ebongi tozala négocier te bayokana pona kokamba mboka elongo bino boboya ki yango pona nini biso toboya kokamba mboka elongo na bato ya FCC batunaki biso toboyi kokamba mboka elongo tokoki kokamba bango na elongo te moi mobeko likonzi o nazo zongisa koyebiso eza boye mobeko likonzi elobi moto moko te asengeli ko instituer parti unique to pensée unique na kati ya mobeko likonzi elobi polele soki eleko na yo ya kokamba ekoki esili ba mosusu pe soki population ba pesi bango confiance ba poni bango pe bakambi do bango nyonso sengelaki ba libanda toyokana
population elobi boye kolana na Mobeko Likonzi moto na moto akokamba na eleko na ye soki bolobi bato nyonso bazala panier moko babengi yango pensée unique na kati ya Mobeko Likonzi ezali haute trahison toboyi te ke moto alingi basangana esika moko mais population avotaki nini population avotaki changement kaka ya moto te mais changement ya système tango koyoka na pesi ndakisa directeur de cabinet ya kala ya nani président Kabila aleki directeur de cabinet ne alobaki nini il n'y a que le chapeau qui a changé la tête de mère la même eli koloba nini ezali kaka ba changer esuku kasi moto pe makanisi ezali même est-ce que population aponaki continuité ya makambu ce que population aponaka continuité pour ani population aponaki chadarité mais population aponaki rupture na bozindo na lingi na ebisa yo boye population aponaki rupture de Fayulu exactement ye moko Félix alobaki nini le changement aujourd'hui c'est Martin Fayulu ngana fandi ya telemi sika boye bino bozolo baki no basolola ki po bapesa na bokonzi mais ya lobi ke basolola ki na eno pona koyeba ndenge nini esengeli kokoma na etape tozana ngona kimia ndenge likani boye or que Félix Tshisekedi ndia pona maki Joseph Kabila akutana ki pona koyeba nini esengeli kosala po alternance esale mana kimia nde tozali nango lelo mwana biso tolobi te mama kosuki sawana te biso tolobi te toyoki epai na bango moko bato ya FCC balobi tosalaki alliance na bango poto kamba elongo bango moko balobi tosalaki alliance poto kamba elongo mato eza na fungola te awa toyoki biso omemi ngambo na biso eza esika nini omemi ngambo te mwana mboka Jean-Pierre Bemba aza exilé politique to te nani apekisa ilelo azonga Congo ntango ndeko Jean-Pierre Bemba ayaki le 1er août awa na Congo pona ko déposer candidature na epe ko mitalisa nzoto na bandeko sima ya mibu ebele ayaki elongo na mwasi na ye na bana po ça d'ailleurs ya bana ezaki balekisa loyi mobimba to vacances mobimba awa mais epekisa maki pona ye kokoma na ndako na ye Jean-Pierre Bemba alali libanda ba congolais nyonso molongo mobimba ba moni ndenga alali libanda awa na GB na Shoprite Joseph Kabila azali sute toyokana mama na sisi koloba te alali libanda mokili mobimba bamoni tango makambo maemasili tomoni ke moyen moto a continuer kolala libanda boye te azongi po totikala koyokana ngai yo nazoloba na yo na moni bakonzi nyonso ezala bayeba sécurité ezala baye ndenge na ndenge na komi mikanda nazwa réponse moko te bongo ngana ndima risque wana aya lisusu aya kolala libanda na komaki mukana nazozela baya nolanga iti mais olani mokambe ekola lobi ke bango nyonso na bazonga ngana lobi na komaki mokanda nazozela baya nolangai maloba mapumbwe na mopepe naza na preuve nini ke soki lelo akiti na libanda ya pepo ya njili na ko accompagner pe akomi na ndako na ye na bala pumbu akoti pe akoti na kati ya lopango mama na ye azali azozela ye mama abongisa na ndako bapekisa ye afanda kuna donc pour garantie ni naza nango ye aza exilé forcé na lobi nga nazozela ba répondre ngai na mokanda o na komaki na komelaki président ya Sénat na réserver copie na bato nyonso na kutana pe na bato nyonso moko te ya nolingai mama ibazai bato ngi koyeba kino tango nini lelo yo maponomi maleki la muke zaki pona maponomi kino tango nini lelo MLC ko koba ko simba ba action Martin Fayulu azomene nazo beta sete ke likambo yo Martin Fayulu azomene eza ya Martin Fayulu te Martin Fayulu azainde molobeli ya ba nyonso baponoki ye na kati ya bato baponoki ye MLC eza na kati to kamata to bwaka nano pe bafandi te basololi te bakata likambo ozela kino ya bakosolola ndebo koyeba il faut basolola likambo nyonso ezalaka na bilan na évaluation te boni bato baza motema moto boy hein motema moto population bango moko balobi na biso bozala na bomoko lokola tozali na bomoko elongo na Martin Fayulu kompe ko sala lisu motema pasi siko bozoti na biso to sala boni to kabwana siko yo za candidate lelo soki baponio nani a signé mokanda na yo po osala mosala lokola gouverneur parce que bino la muka besoin reconnaître Félix Tshisekedi te na ngina pesa onda kisake nazo beta sete mboko ezo kamema na Mobeko Likonzi mboko ezo kamema na ba individu te ba individu bazoya esika ba institution efandi na 2006 na kundoli yango tokendeki maponami Jean-Pierre Bemba alongi na deuxième tour maponami mabongwamaki kaka ndenge mabongwami lelo tozo vivre boye lokola tozalaki na option ya décentralisation
pouvoir na Congo na lopoto balobaka eza stratifié, c'est-à-dire ezali na biteni na biteni, toza na eteni à niveau national, toza na eteni à niveau provincial. MLC atiaki ba candidat gouverneur, ba candidat gouverneur balongaki pe basalaki ndenge nini kaka République démocratique yango moko ngai ndemo tuna ngi koloba okobana ko rendre compte na mokambi ekolo Félix nazo rendre compte na République na rendre compte na individuité. Il y a des institutions pe mama Eva za candidate na za candidate ngai moko te. MLC aligné ba candidat to na Kinshasa, to na Équateur, to na Mongala, na Norubangi, na Sud-Ubangi, na Bazouli bozui boko reconnaître bokonzi ya Félix ezali question à reconnaître individuité, tozo reconnaître ba institution ya République. Et bongi Congo ayekola, on ne travaille pas avec les sentiments. Oyebi mokili Congo mboka ba géraka on a ba sentiments ba géraka avec les raisons d'état. Et li kolobate na mobeko likonzi que ceux qui ba déclarer yo gagnant na niveau national ba to mosusu nyoso ba croiser maboko ba kamati république et ba kabeli yo non. Moto na moto azana droit ozali na o ba bengi fonction élective moto akonomenga azalité ba to yo soki ba député provinciaux ba ndimi kopona ngai ba ko élire ngai et puis investissement et salimi na institution et salimi chef de l'État individuité ezali structure les hommes passent les institutions restent wana tokangi mama Eve tozali na sanza ya mwasi ozali pe moko ya basi oyo ba simbi penza politique ya Congo tokoti sanza ya mwasi est-ce que sanza moko kaka ekoki poto sepela mwasi oyebi biso ba congolaise ndeto bendango ezala sanza mama azalaka mama 365 jours sur 365 mibu na mibu moko na mokolo mais basala le 8 mars na niveau ya molongo pona ko célébrer ba droit ya femme ba ki oyo tozui na ba droit ya femme pourtant mwasi abotami akoli mokili société ba bongoli ke mwasi azala na se ya mibeko. Alors que bisonyo so bato toza na se ambeko bato nyoso toza ezala mwasi za mobali toza na égalité to banda ko célébrer eloko nini basi ba gagner par rapport na ba droit na bango biso to mona ke mokolo moko ya le 8 eza muke ko sala ba conférence ko loba pe ko beta sete pona ko boya ko sala violence na mama to bendi yango na sanza mobimba ya solo to lobila makamba mama kana mois de mars était to sala ka pe ba activité lokola le 31 juillet ezalaka journée de la femme africaine to zui pe lisusu chaque année ko banda le 25 novembre ti le 10 décembre ezalaka 16 jours d'activisme na lutte contre les violences faites à la femme au monique to zana ba mikolo na mikolo ezalaka pona o célébrer mais sanza moko ekokite ko lobila makamba mama yango na to benda ngo mobu mobimba na ba songolo pakala mokambi ekolo na kati ya mikano azui na ba 100 jours na yeto bokambi na ye ya mikolo kama moko et que administrateur ya sika kopona mana yumbi pe mansoma kosalema pour que este ya ekolo RDCP Kasai kimi ko akozonga na ba mikolo zomi oyo eza koya bosomi ya bato bakangema wana pe bondimi yango te. Oui mama toyoka ba discours te tozolinga biloko ya concret na likambo ayumbi ndengo lobi est-ce que administrateur du territoire ndé azali cause ya conflit ayumbi omoni soki conséquences ezali faut s'attaquer aux causes aux véritables causes pona bato kokanga moyibi ke MLC tozana bato oyo bazwa amnistie depuis 2014 kino lelo tokomine 5 ans durant mbala liboso na mukili na mona bato baza bénéficiaire amnistie à fonction à chef de l'État a signé ezo salemate. J'espère que mbalo eko salema. J'espère bien que mbalo eko salema. Bolobi makambo abeni. Likambo abeni c'est tellement récurrent wana ngana moni yango eza mesure superficielle. Ngana matoi na ngana lingaki na yoka ke banda lelo établissement ya état major ekozala sur place. Na Nord Kivu banda lelo mapinga na biso bakozala soutenir po tozana bato ya bopikiriki mais difficulté na bango basoda na biso balelaka ke soki balingi babengana monguna okoyoka bakomi na niveau moko bayebisi bango repris stratégique na lingai nayoka na matoi nanga ke phrase ya repris stratégique ekozalaka lisusu te na lingaki pe nayoka na matoi nanga ke soki ozobengana ennemi tango oloba on l'a
poursuivi ou bien on l'a pourchassé jusqu'à un retranchement naie. On a repoussé l'ennemi. Moto à côté li onandako. À partir à salon. Ko repoussé l'ennemi ko lobo otindiki à côté na chambre. Po tango batu ba koti na nzela ya Rwanda, na nzela Uganda, na nzela ya Burundi. To bongo na bongo neti bambororo bazana côté ya Sud Soudan. Bo soki bo repoussé bango, bo pusi bango kolongo wana ti ocha bakomi na Kanyabayonga, ba pusi bango bake na Kanyola, ba pusi bango bake na Shabunda, ba pusi eni ko loba bo repoussé bango. Ngana bano kanisande action moko eko salema ko repousser bato ko banana mboka na biso ti bazonga na bamboka na bango. Programme ya ba DDR wana, démobilisation, désarmement, rapatriement bazonga na mboka na bango et puis réinsertion pour na ba congolais. Et loko ngana ningai na yoka. Po soko tali pe bien ba gegere ngo ezalaka kuna, ezala mingi ba wela ka ba minere. Okokoma ngana katisa bisika wana nyoso okendo kuta ba rebelle ba soi-disant rebelle bazali kuna na ba mituka ya sika na ba tenue ya sika na ba téléphone ba tolki woki o kutu ya kitoko ya sika dernier cri oyo biso kutu mapinga na biso bazana ngote nde makambo ngana ningaki na yoka na matoi nanga mais so ikaka ba phrase ya kolobake nous allons sécuriser l'est to sambela nzambe pona Congo na 30 secondes na bosani kolobelika moko eza penza ya motuya makambo etali bozikisi ya ba moto na ba centre ya traitement ya Ebola pe élection lelo est-ce qu'il fallait que pousse ma ponomi to pe esengela ki kosala nyonso pona kosala ki ma ponomi salima le 30 décembre parce que lelo insécurité za mais ma ponomi c'est ne le bien kosala kaka le 31 sans awe mama lika mwana epesa biso pasi oyebi ke seigneur azana makokite ya ko décréter que ma ponomi sale matin na esika songolo esengela ki pona eko tout na cour constitutionnelle d'abord yamo na kanisi lika mwana to soulevaka yango po lelo yo atako tokende na mapona meli koloba bandeko ya Beni ya Butembo ya Yumbi ba participate na maponami na niveau ya présidence oyebi keza on dirait bo bloquer bato boye na droit na bango ba raison ba pesaki ezalaki raison pona ngai ezalaki fondé te po ngamoko na kita na Beni territoire nyonso na Butembo na zonga ngai yo mobimba mama na zana Ebola te pe ko campagne électorale ezaka na ba frottement mingi koleka mukolo ya vote oyo bo salika mulongo mutu na mutu ake bo pesa na mbote te akoyaka ka déposer ba une nae papier nae na kati ya une tala lelo makambo mobulu ezobima na Beni yango likambo pe ya Beni ti lelo elekela kangai comment expliquer ba konzi nyonso bazali na mapinga na biso makasi likambo nino esale makana mboka likambo nini esilaka te bandeko ya bino bayaka kokataka bango kingo kotobolaka mabumu ya bato kobomana bana mike mikolo nyonso na Beni mama etangaka nga makila na motema lokola likambo mosusu yango no yokaki na campagne na biso to lobaki ke soki biso to zwibo konzi na niveau ya présidence état major ya armée kozala nde kuna po esika oyo pota ezali pasi nde esika on ifo bofanda pona ko soigner mais lelo oyo siko raison nini senia ko pesa biso esangani na Ebola esangani na insécurité siko bande ko sale makaka mapona meko sale makaka meli ko lobaki ba raison ya liboso ezala ki fondé te mama bazai bato komi na suka na 30 secondes soki peneza ki ya ko bandela na mboka na biso nini esengela ko bandela poto koma na kokoso tozana ngote pona mambi matali politique soki likambo eza ya ko bandela eloko esengeli na biso kaka kotosa mobeko pe ko respecter ba engagement mikano bozangi kotosa mibeko ndezo mema biso na mabunga po bato nyonso balingi balongo esika mibeko ezali mobeko nde esunga banda di commandement ba constitution nyonso euta wana mboka nyonso batosa mibeko ibi kotosa mibeko mama osali malamu nego pesingai mutuna wana kotosa mibeko ezali lokwa code de la route soki batie nzela ke ezali sens oyo ya droite na sens unique respecter yango soki mutu nyonso a respecter code de la route accident ekosalema presque pas po esika bakomi feu vert leka esika rouge telema orange ralentir mais soko ozo brûler ba feu ok na ba sens contraire o telema esika ba telema kate nde esika ezo memisa biso ba accident yango wana na parcours ya processus démocratique na mboka na biso
Mama Eve Bazaiba na kondoli ete Ozali Mokambi Molobeli ya Lamuka Ozali secrétaire général ya MLC Mouvement de Libération du Congo ya sénateur Jean-Pierre Bemba totondi botondi ndingo ndimaki ko yanula na mbela ya magazine Top 7 ya mokolo ya lelo natondi ope botondi lokola bandeko balandi awa nde tosukisi linaka ya magazine Top 7 tobongisaki mpona bino mokolo yenga ya lelo na kondole te na yambaki honorable Eve Bazaiba secrétaire général ya MLC pe molobeli ya Lamuka boko bakolanda biso Top 7 tozalisi wana mpona bino po tozali koya nde tokutani elongo na moi politique mosusu kina boboto omboka bino 3W Boboko ya Mboka Boboko ya Mboka 3W